Chers fidèles internautes de Erotech TV officielle, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission. Je suis la votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Candina Le Baraké, abonnez-vous massivement. Beaucoup de la jamais déçu sur Erotech TV. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Pouika Béa, pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris, bonjour à toi. Bonjour à Elaka, papa na Artavine, des gros bisous à toi. Merci à Jonathan Zaki, à caméra, mon caméraman privé, ma chaîne qui peut gagner raté parce qu'il est partout au côté à 100 oh hello Izati. Merci à Andy Lumisa, merci à toi Leonardo Abécholi. Quand vous êtes rajouté pour nous donner des informations, pour toi informer, vous avez besoin d'informations. Bonjour Choli. Bonjour maman journaliste, bonjour na bande onyo so balanda émission na biso Erotech, vraiment abonnez-vous, vous avez posé information réelle. Parce que bamakambo lukuté zo lekebele na ba réseaux sociaux na ba télévision information réelle ou concerné IDPS vraiment bo abonner na chaîne na biso pour tozana partenariat na bango pona pesa ba combattant na biso ba information bozana Lubumbashi na ba Kasumbalesa lokola ba PDG Nico business en direct à Lubumbashi vraiment bo abonner lokola ba ndeko nanga Nyaik Mukamba na Lubumbashi vraiment bo s'abonner pour être ba information ya solo ezali na kati ya IDPS o etali makamamboka. OK, sur les tubes de président Félix, vous avez fait comme condamné partout dans le village dans la faute. Pourquoi banda kala anuma qui informateur té maï kocha la première ministre aïe connu banani pourquoi? Maman zomona politique na Congo ba politicien congolais ba komisaka politique lokola carrière ya diamant. Amoni nzale salié a beti tour ya ko sala politique mais IDPS aso sala politique premièrement atapoto wozwa bokonzi mais bokonzi ngo tokozwa pona biso na ba combattant te bokonzi o IDPS azako lutter depuis kala po azwa ngo tozwa ngo ezana pona ko conserver unité nationale ko travailler pour l'intérêt ya peuple congolais ndena yango wana président na makanisine ezalaki po abimisa informateur mais tango akomi prêt po abimisa informateur to identifier majorité na kati ya parlement tomoni bandeko na biso ya FCC babati lukwebo ba mende donc ba plateforme nyonso ba PPRD ba kena kinga kasi basali balobiete ya biso ekomi regroupement politique ya biso ekomi eloko moko ke no moyen to se trahir zate inutile président ke olekisa non tant majorité yango ko identifier yango ka kati na biso toza déjà majorité parlementaire moyen nommé ezate ndena yango na mama journaliste monaki président république a envoyé secrétaire général à l'époque Jean-Marc Kabungu kendo yeba aké kuna pe ayebe amonike baninga baza ko kangama moyen to tia trouble na mboka ezate nde ayebisa bango bo pesanga komba premier ministre nde premier ministre Ilunga azala ki nommé donc ba on nyonso bazolo ba ke président république asala kere atiko sala erreur nyonso président république azana ko sala peuple congolais IDPS tanga zo sala eloko na ye à travers président na biso à travers ba cadre ya parti ceux qui comprendre ngote ko sala nanu show koloba na ba réseaux sociaux to na ba télévision te que Félix Tshisekedi a sala erreur pour un jour au kangama na piège na yo moko donc Félix Tshisekedi a sala erreur te ayeko comprendre que bandeko na biso FCC baza soudé ceux qui tolobi que to bimisa informateur ba tiana makanisa bango que to ke poto panza bango mais biso to zana intention ko panza bango te biso to ana intention de ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais ndena yango wana monique ba tinda ki mission wana na secrétaire général à l'époque zalaki Jean-Marc Kabungu ndena yango moni ba identifier ba lobiki no oui réellement na niveau FCC boza majorité mais ozomona nomination ya Ilunga na ngambo ya majorité ya président Félix Tshisekedi malgré même qui trouble te lelo ba komi opesa président Félix Tshisekedi raison soki babati lukwebo pourquoi mama journaliste ba ko lobaki Félix asala guerre parce que ba ko mona ba départ ya babati lukwebo esale milelo or que babati lukwebo avant ba bima lelo bangonde bakenda ko signer acte de fidélité na kingakati oyebisa président république non moyen nommé informateur ezate biso babati tozali nde soudé na PPRD tozali tosali acte de fidélité na biso to se trahir te nde na yonga Félix Tshisekedi lokwa za muta respecta to bondi pona ba valeur républicain nde yango no zomona bemisaki Ilunga comme premier ministre na ngambo ya FCC mais président république a commetté erreur c'est que président zo karmi ka yo tana kinga kati azoyoka oyo zo utana kinga kati te sengeli peuple ayeba mibe kwa mboka nano elobi nini pona nomination ya premier ministre osolanda mama ezali na article 78 ya constitution chaque fois na répéta kango koyebisa baninga na biso ke article 78 ya constitution alinéa 1 le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire
Donc peuple congolais biso na FCC ezate ke tozo banga bango. Mutu moko ko sabino te mais biso to bundi na lit oyo pona ko respecter pour construire un état. Mais quel état? Un état de droit. Ozolanda toza ba oyo liboso tozo respecter constitution, ba procédure na ba principe nyonso ya constitution. Et loko esangisi biso na bata FCC eza ko banga kabila te. Félix Tshisekedi azaki président IDPS awa atikala ko banga kabila te. Lelo nda komi président république akende ko banga kabila ke to sala elo. Coup d'état pe na monde lelo na 21e siècle ezalaka permis te. Donc eza nango ko banga te eza kaka tolingi to tika eloko moko malamu pona ba génération ya ko bota masima na biso ba comprendre que constitution ba viola kango te ba comprendre que constitution ba buka ka te nde na yango to yeke identifier majorité to moni que majorité yango eza na ngamba FCC nde yango na français ba bengi yango coalition to sali coalition na bango po to moni que to za majorité mais Félix Tshisekedi d'ailleurs mama journaliste tango ba komba ba premier ministre ezoya et yaki ba komba ba Albert Yuma soki Félix Tshisekedi azako yoka kinga kasi mbele Albert Yuma azaki premier ministre atali ke bato nyonso bakombo bazopesa na qualité na nga président république na ko travailler na bango te nde ayaki komona ke marge ilunga za muta FCC mais asali ba mabe mais mabe na eza ko comparer na ba Albert Yuma te donc moi to nommer ilunga ke ko nommer nani Albert Yuma donc Félix Tshisekedi azo travailler pour na respecter constitution pour te ba o ba kolanda biso ba génération ba ya sima na biso dictature na mboka isal masute mutu nyonso comme président république ayeba ke non et loko eza kola ba citoyen nyonso eza de mibeko constitution. OK, tu betali sulu ya Kabila na Bati. Kabila na Bati nani vraiment zo respecter constitution. Kabila na Bati mutu azo respecter constitution ezali Bati. Ozomona mama peuple congolais biso na IDPS mingi tozana ba article parce que lit na biso ezala ki construire un état de droit. Ce qui totangi article 110 o ezolo ba rôle ya ba député. Article 110 elobi boye tozui kaka paragraphe nango asuka elobi boye. Les députés nationaux, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Bati lukwebo peuple congolais tozo défendre été. Mais tozolo ba makambu oyo pona ko respecter mibeko ndenge ni mboka ezokende. C'est-à-dire quoi? Bazalaki plateforme électorale. Oyo to bengi bongo FCC. Eza parti politique te. Pourquoi to bengi ngo plateforme électorale? Parce que na kati ya FCC eza na ba parti politique ebele. Lokola ba AFDC ya Bati, lokola ba PPRD oyo ezo engager l'état congolais, ba parti politique. Mais la plateforme électorale, ils ont engagé le peuple congolais. Et qu'on pense à Nango, mais ceux qui est comme touché par parti politique, maman journaliste, député ou à qui mandat, na combo ya parti politique local la AFDC. Ata Kabila eko pesa embongo, a kolekisa na eta. Ata bata FT ya FTC o batika likuna balubi ke tolongoli bati, basé erreur. Wana na kubenga mbala moko mama Ilunga Nene o balubi ke akomi présidente ya AFDC balongoli bati lukwebo. C'est que maman n'attend bébé comme Bogate. C'est lui qui engage FDCA. Il y a Bati Lukwebo, Kombo Naye, Bati Lukwebo Yemoko. Maman, on a son monique, parti politique, il y a FDC, Zotamola Mabe, et Zande Ye, Agolongwa, député, Azui Casquette, nous sommes là, qui na Kombo, il y a parti politique, on a Tiki, Asimizela, qui. Donc, ne vous en faites pas, peuple congolais. D'ailleurs, conseiller, il y a chef de l'État, Moko, conseiller principal, chef de l'État, a expliqué, Bango Golobaete. Na régime ya Félix Tshisekedi ba dédoublement à parti politique ezate. So monique ozwa ki mandat neto uti conformément na article na uti otangela yo ya 110, so monique ozwa ki mandat na IDPS. On monique IDPS azotambola mabe, ezate ke yo kolobaki na longoli président IDPS. Yonde otiki pouvoir au IDPS apesa ki yo, yonde otiki fonction IDPS apesa ki yo. Également avec AFDC. Batu wana ba mama nene wana bazana pouvoir ya kolongola Bati Lukwebo te. Ezande bango ba mona ke no Bati Lukwebo azotambola mabe. Lokola bazwa ki fonction, bazwa ki baganya ki élection, ba mandat électif na bango, ezalaki AFDC ne mutapesa bango bango de sengil basala nini balongwa. Conformément na article 110 de la Constitution. Donc c'est lui qui a raison, c'est Bati Lukwebo. C'est qui bango ba respecter en oti alors. Ba chalongo kana 47 députés no sobatika. Na so yebisa yo mama ka ndenge na uchi ko yebisa yo na article to uchi ko tanga awa. Ozwa ki mandat lokola député, lokola sénateur conformément à l'article 110 de la Constitution. Ce que vous avez vraiment, aux autres séparation na Bati Lukwebo te, yonde mutokotika fonction oyo, AFDC apesa kayo. Obima ki député na komba parti politique ni, AFDC. Obima ki sénateur na komba parti politique ni, AFDC.
Le col monique non makamba AFDC so se pelisa yote yo kolongola nde batu lukwe bote okozwa biloko AFDC salini otiki otui fonction otiki suppléant oyo aza na sima na yo nde yango wana nde bako négocier na AFDC pour babimisa bango. Donc peuple congolais Félix Tshisekedi na IDPS tozo benge l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent. Kabila peuple congolais na so bisabino bolanda makambo IDPS azoloba bolanda makambo oyo IDPS azoyebisa bino seul IDPS mama journaliste tozo lité même pour intérêt misala na bino que osa la valoriser na musala na on a zolo belo vérité. Donc seul IDPS azo lité pour l'intérêt général. Ce qui IDPS a lobby likambo à travers bakade ya IDPS au monde que comprendre te koza la mbangu ya kwa JTT. Exemple moko kaka mama na kopesa yo IDPS a lobby que non avec la machine à voter ou ça la machine à voter biso token élection. Ba politicien nyonso basangani baloba ke Félix Tshisekedi ale 3 millions na poto batu bapanzana balobi ke Félix Tshisekedi landa vision ya Félix ya Tshisekedi wa mulumba mais lelo bopesi Tshisekedi raison batu nyonso bakena ba élection na machine à voter ya wana mama journaliste pona oyebiso ke tango IDPS a lobby surtout bino bandeko na biso bolanda biso na ba réseaux sociaux soki o comprendre te moyo ko tia ba commentaire négatif des athées tout na biso to expliquer pour maloba IDPS ezaloko la payer so enseigner na parabole soko za vérité moyo comprendre exact lelo yo bokopesa Félix Tshisekedi raison tala lelo yo FCC ba panzani soki Félix Tshisekedi anomaki informateur série wana baninga baloba ke no mboke za na désordre ayibi biso ba député asali débauchage yango biso to conseiller bata FCC que FCC c'est esa plateforme électorale cela n'engage pas l'état congolais conflit na bino bo régler yango à l'amiable mais soki komi ke bozo yo kanate c'est le ministre de l'Intérieur, à travers le ministère de la Justice, nous devons régler la situation conformément à la Constitution. Vous êtes d'accord, non? Oui, oui. Malgré les maman qui sont IDPS, toi attaques à Moutonios. Aux à la caméra, aux à la nana, nous approchons à Félix Tshisekedi. Tout ça, la politique, il y a un bombe à battre. Aux Hollande. Tout ça, la politique, tout ça, la politique, moi, il y a Sony. Politique, tout ça, tout ça, même vie, n'a biso tout en danger. Oui, que biso lelo, n'engande na zabo, et pour na bimana qui est nanda. Il faut na jour mo na bimisata 3000 francs. Na sala ko la moto moko akie kota kitambo magasin po ba yeba teke commune ni na sala. Osolanda mama nanga. Pona koloba nini? Pona koloba boye IDPS peuple congolais mingi nazo interpeller bino boza libanda mboka. Bino nyonso boza koloba ke candidat comme pour chasser Kabila c'est Félix Tshisekedi. Mais bokabwana pona nini? Bokoma boza na États-Unis na Canada bokoma deux camps. Quand un bateau va soutenir Félix Tshisekedi, quand un bateau va soutenir Martin Fayulu. Mais sans poser la question mais de savoir Martin Fayulu a outé wapi. Rien. Donc peuple congolais a n'est aveuglement kakaboy. A outi wapi. Objectif na tête à pays c'est pour avoir quoi? Il est qui d'abord? Il vient d'où? Quel est son père? Quelle est sa mère? Peuple congolais a posé la question na tête. Kaka en football mo yeli bango Martin Fayulu numéro 4. Mais nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui. N'est kama commune ensemble le que la ligue de l'IDPS est sainte et IDPS ne nzamba zo batelango nzamba la kabiso keno toute armée forgée contre vous sera annulée sans effet. Malgré ba armée nyo so batelmisa pour na bomba IDPS. Malgré puissance ya Belgique, malgré puissance ya France, ba telemi ba lobi que IDPS ko bongisa mboka wana te nzamba confondre bango lelo à la tête du pays. C'est Félix Tshisekedi l'un des hauts cadres ya IDPS pour te mboka ke de liboso. Tout bête l'histoire à président Félix programme à 100 jours après que ça a tourné naïe à 100 jours résultat ça. Oui, résultat 100 jours papa peuple congolais président République Bobo Sanate a lancé qui opération 100 jours. Objectif à 100 jours c'est la Guinée. Le col a IDPS à la majorité. Et c'est que tu identifies majorité pour ton bimisa premier ministre. Conformément à l'article na uchi otangelayo article 78 de la Constitution, na uchi koyebiso que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité. Le col a tozaki na ba négociation na bandeko o baza na majorité. Toko zala teke to kanga maboko ne kabila za kanga maboko na zela gouvernement. Et Félix Tshisekedi dit non, peuple a confiance à la tamulai. Peuple a un problème ya kotangisa bana. Peuple a un posa bopito. Na lancé une opération 100 jours. Toti ata mwa ba mai na bakan luka, toti ata mai na bakan kokolo. Bo to bongisa ta hôpital ya ba soda, to bongisa ta santé ya ba enseignant. Yanga to benga ki yango opération 100 jours. En attendant gouvernement sala nini ebim. Donc ndenge na koyebiso ka mama journaliste que no lita IDPS chaque fois nazo yebisa peuple congolais. Moutou a participé à l'ITA IDPS Aza sous la malédiction. Moutou a contre IDPS Aza sous la malédiction. Ça, je vous dis la vérité. Parce que c'est l'IDPS qui est tenté de lutter pour changer les choses. Pendant 45 ans, quand Kokolo, quand Tchad, Bazalaki n'a pas maï, que Kouré Zalaki, soins médicaux Zalaki, mais Lelo, dans 5 mois seulement, Basoda ne soit commis à l'aise.
faites confiance au président de la République, vous ne serez jamais. Saute mouton so créer bambouteillage à Pamba, oui bien sûr, biso to ça la politique il y a le côté bambouteillage. Pourquoi? Félix Tshisekedi a limité que Moussala peut s'amour à étranger. Bana mboka bolanda version à solo bolanda le côté. Félix a limité que Congolais nyonso aux à la opposition, aux à la majorité. Du fait que babengi au Congolais aux à la droit à travail. Alors que to benga ba société na biso ba OVD ba office de route, mbongo ekota na caisse à l'état, ba sala misala. Ba pesa ba projet à sota moto. Félix peut azui mbongo plus de 45 millions de dollars et bimi pour na misala wa. Mais ba Congolais bango mo ba bebisi musala. Félix a comme en terre, ba place musu ba tie batol mais ata musala mo rezo avancer. Et là mo rezo avancer te yango na zui ces discipline. Oyo projet oyo ba société wana ba swaki. Oyo amoni ki aza capable de travailler musala te ba PC délai moko déterminé. Aya ko zongi sambongo ba faire sa projet mususu pour être mboka ay avancer. Il y a marche au niveau de la marche contre le chef de l'État. Les combattants, les chefs de l'État sont engagés à boire ici les combattants. Et pourquoi? Papa, maman, aux Hollandais, mission vraiment, on a eu Sabino Likamoboye. Batunion so baro benga na ba combattant IDPS, mais Félix Tshisekedi o benga na combattant. Pour ayebi ndenge to bandi na bango, Félix Tshisekedi a outi au hasard te. Azaki moko ya ba parlementaire de bune tout ça. A commis président cellulaire, a commis président sectionnaire. A comité à niveau à la secrétaire générale adjoint chargé la diplomatie, chargé aux affaires extérieures. Si a commis à niveau à comme président à parti. Donc, CV à Félix Tshisekedi déjà revient concernant la politique. A outi au hasard te que le gars Martin Fayulu a outi place à outi au yebate. A outi ne hasard te malaka dynamique te na politique abimi kambala mona. Te Félix abimi oyebi que na 2005 Jean-Pierre Bemba linga boma poli Félix Tshisekedi pour na marche pour intérêt mboka oyo. Tout ça déjà na 2005. Na 2005 wana tuna Martin Fayulu tuna Jean-Pierre Bemba tuna Matungulu bato nyonso ba composer la muka basala ya watu po Félix Tshisekedi a risqué liwa mama oyo akosa Félix Tshisekedi na ndako wana tozana na 2005 na kotangilo na bane 90 na ba conférence nationale souveraineté ndenge tozobima marqué ba 90 tozaba bana mike mais c'est l'histoire ozolanda mama. Donc Félix Tshisekedi a bandi politique kala depuis 1982 le 15 février 1982 on va créer IDPS. Félix Tshisekedi a déjà na 19 ans. Donc le 15 février 1982, tant que création d'une manière officielle à IDPS Salemi, Félix avait 19 ans. Et selon témoignage de Félix, il y a 13 parlementaires qui lito bino bo continuer, biso pe banana bino to poursuivre ngo tina su. Ozolan. Donc a banda politique kala aza muta uti pamba te muta uti pamba pamba eza ba Jean-Pierre Bemba, ba Matungulu, ba Adolphe Muzitu, ba Joseph Kabila. Oh, donc baza chance loko pamba akutenga boye na kendeka politique. Yangwa na yebisa ko na début que politique na Congo comme lokola carrière ya diamant. Yaka ka chance tomber oyibo kende. Yangwa na avec na régime Félix Tshisekedi eza makambo yaka oyiba okende te eza travailler pour l'intérêt du peuple. Donc peuple congolais Félix Tshisekedi a décevoir ba combattant. Lamuka tango ba ko créer yango na Genève maman objectif à lamuka ezaki ni peuple congolais ko balkaniser la République. Mais IDPS azo bunda pour l'unité nationale. Yango zo bona les autres partis politiques, il y a RDC eza ba religion. Lokola palu religion ya ba pende lokola PPRD religion ya ba Goma Bukavu lokola MLC religion bangala seul IDPS c'est un parti national où ils ont conservé unité nationale au moment Muluba Mushwaili Mukongo mais ba parti na yebiso ezaka bikolo na bango ndena yango wana to monaki ke lamuka yena mission ya ko balkaniser la République biso to ko sala ndene époque Congo ezala balkaniser te. Ata balamuka ba Matungulu basala berere mais quand même bazana ba compétence yaka to tindo ata administrateur général na bad nyonso wana Félix azoluka nini azobanga teke na IDPS ba compétence ezate mais alinga tali sa peuple congolais ke atoza na kasaya atoza na bandundu lokola Matungulu ozaka peuple congolais malgré ene na bino boyaki nango malgré motema mabe boyaki nango ya kotia tribalisme na kati ya mboka biso na IDPS to considérer bino lokola ba frère na biso. Parce que selon Mibeko Mboka, que le travail était droit constitutionnel. Ce que les Congolais, malgré Mabé Oussala et Sengilo Moussala. Le Kola Matungulu a Congolais, il faut que Moussala Félix a fait Moussala, malgré un bail qui n'a pas politique. Donc, objectif, il y a un peu Matungulu. À Jean-Pierre Bemba, Bissala, maman journaliste, Zalinini, premier objectif, c'est de conserver l'unité nationale. Tout le bâtiment IDPS, Bazo Sala Bango, mais tout conserver, Moutoua Longo Awa qui est d'Équateur sans problème.
mutalongo Équateur qui est Kassai sans problème, mutalongo Kassai qui est Grand Katanga sans problème. Donc to lukina to conserver unité nationale parce que to tribalisme linge kota na kokabwana lamuka na cash. Lokola bazaba na mboka to luka to travailler ensemble pour to conserver unité na biso mboka na biso za la balkaniser. OK, merci Cholé, mot de la. Mot de la fin bandeko, merci. Félix Tshisekedi n'a jamais trahi et il ne trahira jamais le peuple congolais. Faites-lui confiance, biso tozo benye dernier cartouche. Pour être mboka kende liboso. Donc sans Félix Tshisekedi Congo peut moyen à la développer exact. Donc yende mutazo même développement. Pourquoi tolbi que sans Félix Tshisekedi depuis 1960 tozo indépendance. Si lelo, IDPS a son pouvoir. IDPS a réclamer car projet de société na nga ngoyo tozo ngo conformément na manifeste en serré. Mobutu tia ngona terre pour te mboka tonga. Mobutu a ko yokate metala lelo place Congo. Lokola na tête à payer za projet de l'IDPS ndezo kota. Papa maman za musika bokomona projet de l'IDPS auto intitulé ngona kombo moko les peuples d'abord. Mboko ko kende liboso musala na yo et ko za la valoriser, musala ya sodé ko za la valoriser, peuple congolais a retrouver dignité na épée unité nationale et ko zonga à travers IDPS. Merci na bande konyo so balandi biso, papa nanga PDG Nico business na Lubumbashi, ndeko nanga Nick Mukamba, mama Vicky Mbouibeya, bozali ebele chanteur Rogerio, partout dans le monde bozali ba combattant IDPS. L'IDPS est une bénédiction pour la République. Vous êtes contre l'IDPS, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes pour l'IDPS, vous êtes sous la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Sur la beau bénir moi là je dis bonjour, il y a Harry Loubo, bonjour à toi, bonjour à toi. Là, je dis encore merci à mon papa Jean-Paul Kabea, pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris et la papa na Arsavine, des gros bisous à toi. Merci à Jonathan Zaki derrière la caméra, pourquoi pas Annie Loumissa, mon réalisateur privé. Quant à moi, Carmen Aladjo. Numéro contact Cholé. Ouais, Olingio Bengabiso pour plus d'infos, plus 243 82 0320 142. Plus 243 82 0320 142. Merci beaucoup. Ok, voilà contact. Il y aura Cholé. Il y aura mon Kalinga Loubata Loubani Cholaza, nous commis. Au lieu de commis Cholé, Azala pour nous répondre rapidement. Quant à moi, Carmen Aladjo, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.